Ok, la ngai, azali kobebisa ngai na âge ya 4 ans. So na meki oloba bo, soko meki na oboma yo parce que na ndako yende chef. Ni nazawa mama. Nana zemi. Hey! Et le quoi salinga passe, où est-ce que jeune fille de son âge abimi nano konaye. Chérie, vous savez, et ça dit au samo la poche ça pèse yo. Parce que oh mon a foutu émission ni ngozé. Parce que lorsque vous savez la famille. Comment tu m'as dans la famille? Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas est au bout de ta tête, n'y a rien que ça qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout ce que nous retenons. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureuse de vous retrouver, fidèles internautes. Bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Bravo Jésus, votre émission qui relie les enfants de Dieu et Dieu au Esalarake, Bananzambe, Bazonga Nanzela, Pe Baye. Bakenaki musika na ba famille kokabwana bazonga na uni grâce à émission Bravo Jésus nde bandeko basanganaka na pesimbote na bino nyonso boza kula na biso partout dans le monde na yebike boza ebele bovandi bozelaka émission Bravo Jésus pour na kozwa un plus pour na kobakisa na oyo ezangaki. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu Papa Gabi à qui je m'en vais dire bonjour Papa Gabi. Bonjour maman Myriam. Bonne santé. En tout cas, on connaît ça sur le comme pote à Sangisi Lelo. En tout cas, Kimi ezali maman na biso. Gloire à Jésus. Kimi ezali parce qu'ils ont monana. Amen. Ba préparatif à Brazzaville et comme na niveau ni. Tout est terminé, tout
Ok, vraiment, Belango. C'est pour ce 27 et le 28 de 7 mois, même mois demain. Tokozala na mairie ya Wenze. To libondinga de tobakana biso linga na biso liboso a commune. O ya Wenze na bango. N'est pas tokozalela le 27 et le 28. Makamunyo je suis déjà. Vraiment. Gloire à Dieu. Basali bazaki na ngambo pona obongisa basi bazongi. Basalo bazaki na ngambo atozolo bazala le colonne mai. En colosse bomba bango dans peu de temps tokozala na bango ao. D'accord. Na ngambo kuna na moni ndeko na biso mwasi onaki kopesa mbote ndeko. Bonjour à tous. Kombo nani? Kombo na ngeza Julie Kabongo. D'accord, maman Julie Kabongo to yambio na kombo na Yesu. Papa Gabi kamba biso na losambo poto e baninyo maman Julie amemel biso. Bondeli. Papa merci pour na tina bola monayo pe pour na tina mawa ondimi ko sala biso na mokorona lelo. Kolo Yesu ndima ozala na biso elongo na kati ya makambo tosali kokutana na yango. Opesa biso bokas ya kotele mapepe na tina kolokolenga ko edifier bomo na bato oyo basi bakulongwa kiliboso na yo tosengi bokasi na yo oza na biso elongo na kombo na kolo Yesu amen. Amen. Maman Julie, oza bien? Naza bien te. Na vraiment bien te, mambo lekinga ebele na koka sunte. Makambo nini? Ndio moni ngawe mama na kombe na suka. Parce que oh na salle on a propre volonté na ngate. Eza na zela mo na muke. Na ndenge suna yeko kola makambo ngizo sala maisusu na okoka te. Vina ke kombe na suka. Komana na âge à 4 ans. Okle na nga banda obima na ngai. Abanda ki okle na ngai azaki obebisa ngai na âge à 4 ans. Ndeko Julie, si kana kolela po opesa biso lisolo bien to comprendre to yeba réalité likambango eza nini. Depuis na âge à 4 ans oncle abandaki ko bebisa ndenge nini na kindoki to na comprendre place wana te. Na kindoki te. Oncle na ngai na âge à 4 ans wana. Abandaki ko simba ngai, abandaki ko sokola ngai, sokola ngai otaka ngai misapi. Na bandaki oyeba te. Parce que yo nde mutu abokoli ngai. Po mama na ngai andofana na ndako oncle na ngai. Mama na ngai azalaki azalaki na mboka. Era yeko manazemi, fiki difficulté azalaki makasi ayo ya et pas oncle. Akomo vanda pas oncle na ngai yaki na zemi na ye ti aboti. Era ke kobota nde akufaki. Donc atikalaki bébé vraiment. Natikaki kuba bébé makasi natikali bébé wana nde oncle na ngai abandaki kosokola ngai azokipe ngai po mwasi azalaki te kaka oncle wana. Donc par là so to comprendre oncle azalaka na mwasi te mwasi oncle nde nayokaka akufa akufa déjà kala natika po mona ye te même si mama na ngai namona ye te onga na yebisaka oncle wana mais oncle wa bandaki kosimba azotanga misapi na okinde na tana 4 ans mwana moke ti na bandi ke na kokisa 8 ans na komo yeba mwa makambo na yo mona oncle na ngai akomo sanga bablo mo boye o nga mona okoka ngo suste azobima nga vraiment so na meki oloba bo so ko meki na oboma yo parce que na ndako yende chef na oloba nini yende chef na kacha ndako kolia na ngai kolata ye mutasala rango mais ya mabeli sweza banda mama na ngai wakufa banda pe oncle na ngai komo osala nga babiloko mabela nzoto akotsa nga pe classe te na yebi ko atande bakoma boye te na yebi yango te oncle na ngai baby singai nde na bona mona na komi na suka na komi na suka na nyoso. Même si attention dans sa beauté na comme jeune fille boy nazaka na relation malamu te à cause d'un oncle na ngai ba semence natika na nzoto na ngai e baby sa tout ya ngai so nazaka baninga na ngai ba sepela na ngai te bango nde bazaka bien na mona kata bolamu a 1 minute o tende na zawa à cause d'un oncle
wana et pas baninga na yo to pas ba relation quoi ba même si ba relation ba copain na ba ninga na ya yo na vanda na ba même si na pas ata mutu ta sepela nanga onga na sala kezaka mabe na yanga moko remarquer ba sema sa oncle nanga azaki mukolo makasi o etika na nzoto la ngai e koma ko bebisa nyonso yanga na koma obimisa image ya batu mobo eleta ba koko image ya bien te na fi na ngai ndeko Julie à part oncle wana oza ndeko musute famille muso azate à part oncle wana à part oncle bana nae onga na yebi kaka na ndaku bana mibale ya mibale onga na yebi à part ba on a suna bande musutu na yebi na Congo na yebi bangote mais siko ndeko Julie eloko ememio a vraiment eza nini parce que a weza kamutayaka naza problème que menalingi bolukela nga solution boye siko eloko ememio a vraiment na bravo posa na yo eza nini eloko ememinga awa mama ntizo mona nga wata na loba na suki à part oncle langa kokufa na ye datika ina ba ne mibale na vana na baona kacha ndako mwana na ye moko ya mobali Jonas akoma kisuko bimana ngai oh oui Seigneur akoma kisuko bimana ngai akozi na ozangi muto olobela ngai nanzana mutu te na koyebo na pesi rapport et pas telemelinga agir mba moko azate nasaka nga moko liboso na simana na mutu te mwana ya mobali akoma ki obimana ngai kobima to mo passer na ba rapport trop kana kacha ndako wana ezaki suna ndenga o forcer te wana ezala ndenga o forcer te ezaki na ndenga normal boye mais non ça yo moko ndimi okoma mwasi nae na ndima ki yango na volonté na nga te na vanda pa na bango ezala volonté na nga te baza mibale na grand frère na biso mais ayebi makambo te grand frère wana yazalaka na ndako vraiment te trop abimaka mingi na tikala kaka na grand frère mosusu wana Jonas nina zawa mama nana zemi ya grand frère Jonas Gabi ba chose yango ebata mama weti ba chose moi Myriam eza pasi na koyoka makambo modelo oyo ezotungisa mpe ezosala pasi nayebi te nalobaka ngo ke mokili yango ekomi na suka na ntango akala mibeko moko ya Moïse epesamaka mpe tozosalela yango lelo eza na kati ya mokanda ya Lévitique c'est Lévitique 18 6 à 18 balobi mwana to mutu okoki kosala jamais rapport to okoki kosala ezala ndoko na yo koko na yo disons membre no ya famille okoki kosala na rapport te aller trop loin okoki komona nudité ya parent te eloko esalinga pasi oyo eza ke jeune fille de son âge abimi na noko na ye c'est l'inceste maman quand on parle de l'inceste ezaki trop frappé par la loi inceste ememaka malédiction inceste ememaka kufa inceste eblokaka vie ya bon moto mais on les voit arriver en bonne santé mais ce n'est pas la santé que nous on suit on suit l'esprit et sa vie spirituelle qui n'est pas ya bon moto lisusu azandenge moko na moto ya kokufa pourquoi parce que il est parti dans les interdits na ba loi oyo epekisamaki ya koti na kati abimi na noko abimi na mwana ya noko c'est grave mais nzambe ayebi papa siko komi na ka azana zemi ya mwana oncle na ye mwana wana kobotama to ezandi. La Bible nous interdit de tuer. Tokoki kosimba jamais makila ya mutu
et puis eza lolenga famille na bango mama na ye akufaka na tango ya kobota bolelo yo soki akei po longola zemi et comme maman pe na liwa vu qu'elle a déjà maudite elle a une malédiction sur elle. Elle est sortie avec son oncle, elle est sortie avec son frère. Elle est maudite, c'est une femme qui a une malédiction sur elle. Alors, avec Zemi, Nakoki peut se trouver à Bomate, puisque la Bible nous interdit de tuer. Il faut assumer Oyalukaki, Abota, mais il faut que les services, la prière, de façon que Nzambe asungaye. Comme elle est venue vers nous, il y a koyambo la kobimisa o ya salina noko na bango. Puisque noko na bango asala ki yango na bonzo tote, c'était des choses spirituelles. Noko na bango zaki mutuna misala mabe kufa ya mwasi ya noko ezalaka sacrifice noko asalaka mpona tina makambo neto misala asalaki na yango. Mais misala yango lokola pe esimbaki te esengaki abima na elenge mwasi. Bon, azali déjà ya kobeba ndenga azali awa oyo ekosenga mabondeli makasi ekosenga kokota ba prière mpona tina ko délivrer ye kolongola malédiction azali kolona bomo na ye. Puisque apparemment, c'est une femme qui est maudite, qui n'est pas comme toute autre fille qui marche. Mais azali entourée, azali porteuse de malédiction, porteuse yakokufa. Voire même, Yaya Nabango, il n'est pas normal. Oh, wabia na ba wa ko mobali na ye. Kombo atangi Jonas oba komi ko bimana ye. Azali mutana mesala mabe. Héritier milimu o ezalaki kati ya tata na bango. C'est la continuité. Il y a même esprit wana ezakati ya Jonas nde etindie lisusu. Na oyo azali porteuse ya malédiction. En tout cas, mbate bozolanda biso mokili eza makambo ebele. Nde tolobaka ke bato mosusu balobaka omonaka kozo vivre ozwa mbongo ozotambola olobi mpona yo nyonso eza bien, tandis que na bangambo mosusu eza na bamakambo ezosalama okokata koyoka ngo na matoi te na pasi baréalité eza na mokili oyo soki Nzambe te mawa. Ndeko Julie lelo ozwi courage ya koya mbola makambo nyonso ileka na vie na yo awa na plateau Bravo Jésus. J'espère que Yaya na yo pe azali, mais avant to Yaya na yo tota non sport et orphelinat Bravo Jésus eza na bana bitike o bavandi quelque part ba oze alisungi na nga ya yo ya biso nyonso, puisque bazana droit ya ko vivre ndenge moko na bana biso bazana bandako yo ozolanda sport oyo kokanga motema na ote soki Nzamba simbi yo sala geste ata na $1 orphelin akufuta frais scolaire azana droit à vivre yenge bene na bana biso na kati ya bandako tolanda sport après tozonga. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi
Nzambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ni kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki na lesaki. Malade elingi ekluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Voilà, tout ce qu'on a bana biso comment bazobe tambela na maman Lydie onyo soit tout ami nzambe akuzanga te ko pambola yo. Voilà, même bibelobi moto apesa ka babola adefisa nzambe ndeko ya komeka kopesa na orphelinat Bravo Jésus nzamba ozanga te kozongisela yo au centuple yo ozanga ba problème à stérilité obotaka te ozomitungisa bazoseka yo sana nu don na orphelinat meka nzambe otala soki nzambe ofungwa manini sana ete pona kopambola yo namoni déjà ndeko azawana déjà na plateau na biso na sengi bokoti ya biso ndeko kotako Kota ndeko. Na mbio na kombo na Yesu. Bonjour. Julie. Ndeko pusana. Bon. Fanda. Ndeko kombo nani? Céleste. Okamwe ndeko Julie oyebie. Ndeko nanga to rena ndako peste moko. Bovana nenda ko. Na tuzami sato. Après nga mbape mbandeza ndi Yesuka. Ah, donc hier, azalo quoi moi na bino asuka. Ouais. D'accord. Ndeko Jilinde abengisio awa, azala makamuni akuebisa. Makambo. Musuki ndika zalaki ndakina ndako fo ayebisa ngona ndako. Mais asepela biso awati. Tiens, ça va ya famille la biso. Ndeni il fallait pas que les éplumes à côté yo. Yo ki likamba ngote directement juger za. Tiens, ata pour la bongote. Nous ngona ndako. C'est bien bétémine une famille naie. C'est ça. Biso toi famille na ekati na kolo. Ndeko Jili grand frère yo aye. Lobana yaya o bombi na mutema. Celui te benza qui les années. Oh. So moi avant a ezate terdi. Oh. Tika avant de sika aux à l'aise. Azaki nangawa. S'il te plaît, tika avant de sika aux à l'aise. Ndeko Jili to yoka. Jili. O bien c'est qui ngala ye, na yoka yo ezanini. Jili. Muso ezanini. Oh. Ya zana na kimia to yoka pa lobate. Na lingi la ganga. Nini? Zeni. Jili.
Chérie. Et comme tu n'as zémi. Chérie, on s'en gagne. On s'en va lamba après ce moment ici me lamba. On s'en va la poche à pesio. Parce que oh mon a foutu émission ni en zémi. Hein? Eh, la place la ganga tu sais aux nani. Hein? Chérie. Yaya. Tu commences à partir là yo. Hein? Oh, Yaya. Julie, et viens nani? Yaya, sois non kimia. Aïe, ça va. Yaka, telema. Yaka. Julie. Julie. Yaya bien. Fana na kiti na ba. Yo fanda kuna. Yaya tika na ndeko Julie asilisa. Aye bisanga zemeze ya nani? Kasi owoki da za nzemi tika asilisa aluba ayi sabiso zemeza ya. Ndeko Julie vanda bien. C'est so oki bien tena bandelo zemeza ya Jonas. Julie. Oui, Jonas. Julie. Est-ce que tu vas partir comment? Hein? Julie, tu vas jeter. C'est osé Jonas. Je tika busoba. Ce que on nous cap, faut faire carbone. Le colonel ayo. Hein? Et ça le matin. C'est que j'aime on a posé Jonas. Hein? Yeah, non, faut ça c'est Jonas. Non, faut ça. Je suis là après ngai, déjà hier après hier mon asuka. Ce que je comment ça candidaté. Vanda. Julie Vanda. Vous sommes tellement structuré à ce koyo. Hein? Mutana mlikolo. Oh, mutana likolo zobeta eh. Yana sens mutana mokumba obeta eh. Je veux dire qu'il y a Jonas si. Julie Vanda. La petite famille yo Kiango. Moi manani la famille. Je dis on t'aime ma belle. Pour en dire mango, c'est un yémo colonjo azala. Ayo ko bien. Je dois t'aimer ma belle chérie. Yela yo. Vous êtes des autres, Julie. Yaya troisième invité sera Azabo Kotse la bisoé. Bokotse la bisoé poto si salikambo kamba moko po et comme compliqué. Ya Jonas. Bonjour na mbio. Poussa. Jonas. Bonjour ya Jonas. Vous te célérons Jonas. Ah, Jonas. Grand frère, ça la peine à patience. On est pas ça. Si quand vous nanu. On est de célérons. Ah Jonas. Yaya, si kaya fanda comme ça. Jonas, regarde. Jonas fanda. Papa Jonas. Gabi. Céleste. Préparez dans bandeko. Papa Céleste. Papa. Ndeko Jonas. Nasi ba o bavandi baza ba paipa na ote. Oyebi bango bien. Yaza nai. Yaza dernier biso. Yaza grand fort. Moi na biso ni yana biso ibusu zai. Siko makamni osali na nzoto a Julie. Makam. Azana kolo. Yo na tunyo. Tika non. No wangalati. Céleste zo kimia. Sana kimia. Ngana tunyo makamni osali na nzoto a Julie. Ebi makam. Na sali lo monte pa nai. Oyebi. Jonas osambela. Na semi oyebi ngote. Jonas, est-ce que osambela kana zoto na yo? Ti otuna waso na osambela pona biso yo zane. Voilà, bande ko na otako bisabino tango ndeko ya kotaki ke ezali yete. Bomoni elenge menga na zomona elenge te, na zomona la tinzoto ya papa. Kati na ndeko na lobaki otako bebise bandakala. Yambo papa na bango ko kufa. Abimisa ke eloko moko na sambe to pesaka aliaka. Ndi komisa elolenge azali. Azali na misala ya malamu te. Misala na ye ezali ya kobelo. Et il le reconnaît aussi que azali ndoki. Alors je ne vois pas pourquoi toko s'acharner. Maman na zoli sama le pas non habité. Ndeko Jonas. Siko makambo le kinwa mwasi azoluba. Eza lokuta to ya solo. Eza lokuta. Ah? Julie na tuni yo lingo sali kombo nanga. Te na lobi yo lingo sali réputation nanga. Oye ba koza lokuta.
Te, olingo kabola famille. Nana kabola famille, makabola sali oyebi. Olingo kabola famille de opotanga buso. Komeka kuti buso bosana na oyebi bimo. Tala. Yo. So na ebe bobenga nga koza ya buzobo. Mais na ngana ya tene buzoba. Oyo sali ko biso buzoba lelo. E ko buzoba. Buzoba ndebi to bengi yo bengi misala no mabe. Kam oba tu na biso. Oba tu awa. Oyebi do yibe mote. Na yebi mote. Donc oyebi aussi. Ah. Listen. Na baso tu na voici. De Kamazen oyo. Et c'est Anani. Et c'est Jonas ya, c'est Jonas. So Jonas c'est quoi partir comment? Hein? Jonas, yo pongo oza sur place bako selo makambo. Zonga Vanda. Zime c'est Nigeria. Ya zeme c'est Jonas. Et ça zeme non on est là on va parce que zeme. Na lobi zeme wana zeme ngate. Ata ernité ya. Zeme ngate. Ata ernité. Tala kibonoki. Atunyo. Osi pena. Yo me bela ngate. Si, osi yo. Si, kofa. Tala. O mama ni osi mwana nzoto. Ala ngate. C'est si mal ngani na tana. Yo si ngate. Jiri. Bishenga. Na tuyo. Si yo timinga na nzoto. Si. O majenga espera miso abatunyo. Ato bitumba te Vanda na. Vanda, na bivanda. Na bivanda to bitumba te. Si, o continue le sous. Vanda. Gilles, Jonas va dans la scène. Gilles aussi minga nzoto, Gilles. Pour moi. Et c'est lui. Pour moi. On mérite aussi ma double. Jonas. Et c'est lui. Jonas. La tourne à l'envoi c'est. Est-ce que vous avez la kimia? On m'a dit ma chérie. Ouangani. So auto sele suko awa. Imboyela mutunanga. Parce qu'il nous tue à Wangana. C'est déjà. Bon, là, moi, c'est mon bali. Donc, tu donnes un kayaya. Et ça ne connaît pas. Et maman l'a une eau. Il y a la biseau. Je vais dire, Noko. À quoi qu'on a eu? Parce que, look, c'est la famille. Qu'on a une nana dans la famille. Qu'on a une nana. Moi, Julie. Julie. Bon, na moni to kata na caméra to la ndeleta mutu. Kata. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte. Pona orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka. Bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chebiso Télévision organise un
grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Chebiso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Et tu peux 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobota te, ndiye moi côté la keboka bwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est le contenu. Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.